Tout ça, c'est toujours les fanatiques. Moi, je disais ça dans ma vidéo, si Ferrego a vraiment consommé, Amour illusoire, ça voulait aussi prendre peut-être disque d'or ou bien disque platine ou bien trophée Morobo Amour illusoire. Ferrego a fait un bon travail à offrir Baron Amour illusoire, mais Amour illusoire aujourd'hui, et les Gaulois, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, je vous confirme avec force. Ngane mona lobiango. Ba Gaulois bazalaki belete. Ba Gaulois oyo bazalaki belé, bazalaki ba finga bato. Mais ba Gaulois oyo ba consommer artiste, bazalaki mukiye. Ba Gaulois oyo ba consommer Ferrego, bazalaki mukiye. Mais ba Gaulois ba finga bato, bazé belan plus ba oyo ba finga trop wana, bazaba oyo bazalaka na kini wana ba kotaka concerter. Bakotaka concerté akofungola telefone na ye a mwana nzambe ya mama na yo mwana nzambe ya tata na yo mwana nzambe akoti tina bana na yo. Mais en réalité si tu regardes dans le terrain il y a rien à voir, il y a rien à voir. Dans le terrain il y a rien à voir. Bazo galérer pour vendre le billet de Accor Arena, ils commencent à faire accord ba komi ko sala so award nini ya bato ba fan ba osuma ba billet. Alors aujourd'hui, moi, je confirme avec Fox que la génération Bexo, n'a pas Sonic, bah on va faire poids. Effectivement, quand on a vraiment, excusez-moi, pardon, si on a raché aux paroles, quand on a raison, parce que raison, on a pu sur pourquoi, et confirmer Bissot, la vente des billets à Ferrego, là, na Bexi, où ils ont OV à un espace, il y a 11 000 cas, Tissiko, Ferrazo, les mana, Koto, les savoir, wana. Donc, ceux qui bazaki alliés, bazaki affiliés, na maison mère ba wingemen, certains, la guerre oyo, na ndenge guerre mango kendara. Ben nga ba tchai fois. Pesa Gaulois maloba, Gaulois batiti. On peut ça maloba. Ndeko, bonsoir, bonjour. Ndeko Lokobe. Bonsoir. Ndeko Toyo, Ndeko Lokobe, s'il vous plaît. Va, bonjour, bonsoir. Bonjour, Ndeko Boni. Bien. Nana profité que tu as un moment manqué. Ouais, Nazoga. Ranson, il mérite beaucoup de respect, non? Il mérite beaucoup de respect comme tous les artistes, papa. Ok, ça va. Est-ce que Ouera est mort vraiment? Alinga Kapena Bana Oba Outepana, oh, vraiment, bah, respect ça, qu'un fond du cœur. Ce qui est à l'ingara faire était est-ce que ouais à l'ingara peut ça y avoir opportunité ou à ça na mère natangi komba faire était nga natangi kombo est-ce que wera à l'ingara vraiment bana oba uti pa mais oba respecta ka vraiment fond du cœur est-ce que na go répondre yo ta cité na tout OK petit que natangi na répondre yo wera son d'abord à l'ingara bana nyonso si wera son ande wolinga bana na été alors bajara ba opportunité au wera a pesa bango tout na kati ya groupe ne bazalaka bango tout et ba misusu balinga ba mériter te to ba misusu balinga ba zwango te donc après à part ba talent na bango ba yaki nango et wera son aussi a pesa ki bango opportunité wana donc réponse non peso ya mwana ndeko. OK, réponse non est aussi vraiment clarté par rapport à question na ngai. Au lobby o eza wera, mais on répond de te na question na ngai vraiment. Nga na tunyo ce qui wera alingara pena bana oyo ba respectaka ye. Na linga na soko répondre na ngolo ba ya lingara bango, nga na lobby ya lingara bango. OK, ça va, pas de problème. Faire lelo faire aza impoli, peut-être yango pe est-ce que ndeko s'il vous plaît est-ce que balobi faire as impoli est-ce que zaki na s'il vous plaît est-ce que zaki na début ma mtozo loba est-ce que biso to koti na faire as impoli mwana nzambe na ebite soko koki ko songsa ndeko mpe na nzela soki to kangi moto impoli s'il vous plaît yoka ngana lobi te ke bino bo lobi faire as impoli mais lignée mais ndeko loba makambo oyo tozoloba ko loba makambo oyo zoloba ma tête papa na s'exprimer non na s'exprimer s'il vous plaît na s'exprimer ça va attendre moi 5 minutes au bopé ça kawana pardon vraiment
Lokobe, est-ce qu'on l'a dit maintenant ndenge bande au bazo là. Ok, ça va. Bon, mais quand on s'en va, moi, c'est ma mouquet. Ah. Il y a besoin que ça moi, c'est ma mouquet. Moi, ozong so si mezate yo kangaka micro, yo gande wonengo avancer après. Ça va, on a le baga moi eloko mo, nzongo pena pardon, beaucoup plus ça la tama 3 minutes pena. Pardon. Toujours là. Ok. Soki bon nga pena bon, bolimbisa nga pena soki na dérouté moi mouquet par rapport à sujet, par rapport à tout. Nani ana tout na kaka var eloko mo po ezokende bongo non faire ce que ba somba biso bien na biso ezotekama. Et puis, tu te rebêtes à concert, billet aussi là avant concert. Billet aussi là avant concert. Biso toté, tokati le beau qu'on a moutouté, toté, maintenant moutouté que les 9 points qui prévu billet fallait ici. Pour Gola, oh, la lumière, il y a des gens qui disent, abimane na kikoua. Billet ésoté kama, jour au jour. Billet ésoté kama. T'as des billets la journée, ésokolek. Pas de problème. Soki wera. Alingaka vraiment aussi que ça message na ngamoko na mituni kaka oya ko répondre nga ko eza on peut ma finga tipo ya wili bon ma finga elikaka na ngoti soki wera son alingaka bana oyo ba respectaka ye wera son fala matisa fabrigas makasi wera son fala matisa fabrigas makasi donc par là ngana nina lo baboy wera son ayebi valeur à polémique. Oui, en son a yebi valeur à polémique makasi. Yango moni akendaka pe bien na bana ou basala ka polémique na yi. Preuve contraire héritier akenda na wera mabe, mais wera lingaka bongo. Feri akenda ne mabe, wera lingaka bongo. Fabrigas akenda na wera bien papa yembela kaye alanda ke sima. Zoka wera lingaka ne bongo ti. Ni convention, na roloba. Et tout ça hot. Yeah, merci. Na moni opposer question mo au lobby, ceux qui wera réellement alinga bano ba respecta kaye. Au PC ça pa Fabrigas bongo. Et yango pena. Déjà Fabrigas na ninga terme musique, ceux qui ont bani kozonga bien au mona. À l'époque, si je me trompe pas, 2014, 2013, 2014 on a beau sanité. Au mona polémique ya Fabrigas na Fali et Elai Makasi. Vous reconnaissez en route. Nzongo tiena munene. Mutu nyonso, mutu po polémique wana exemplaire. Obi mutazana na sima nango. Wane na yebite. Les différents parce que au monde à l'époque na temps wana Fabrigas azaki trop nazier. Et à l'époque wana Fabrigas wera déjà na wakovia basola ate ikenda ate. Donc déjà en termes de musique déjà omoni ngai na yo te bi Fabrigas boye. Mais vie wana Vinson habite en esprit ya parti ya ba poulet ya ba na yi. Na terme de musique déjà ceux qui ngana wana ote moi nanga pas kozana mutu wana te. Déjà Fabrigas a ramta double discours. Fabrigas yé moko amta double discours. Toki héritier Watanabe akenda na wera mabe. Au mona na départ ya wera, au mona na départ ya héritier Watanabe. Sankara bande otaki héritier. Sankara a ndotaki héritier. Héritier a répliqué. Après qu'on répliquer à héritier, après na suka moko héritier asenga wera pardon ongana yo to yebi to mona ngo na media. Akenda azo album na ye, disque album na ye, amema ngo ti chewera son na ma campagne. Asenga c'est-à-dire pardon héritier et ya jour à matanga, ya ma pata. Aye na matanga, ayo soutenir vie na bango na matanga na moment faiblesse. Et si que ça la panique aye apesi rambo te bayambani. Et roleka tant héritier disque album na ye, il y a mi ange mi démon, si je me trompe pas oui, mi ange mi démon. Amemi yango ti chewera son. Mais moi Nzambe, il faut pas oublier Bakarim Mokonzi ba finga wera. Oui, on a le dit. Kasi nabi kasi Bakarim Mokonzi ba finga wera kana guerre wanati. Na guerre wana oui. Oui, na guerre wanati. Oh, parce que banda ko répliquer ezaki maison mère. Sankara mtaleka ceux qui disent qu'il l'équipe au 4 maboko et tout. Allez, hérite batapi ngambo hérité pe ba bandi ko répliquer parce que hérité d'abimé sika. Ça dit faut senga bongo. Bon, pas forcément mais na nenga game mango faki keka bongo. Mais après de cela, héritier yé moko mtatinda été. Na day ake ko soutenir vient parce que polémique azaki ya musique papa. Tu ba dissocier maram.
polémique ezaki ya musique mais tant likambo ekweli ya famille ya ngambo atali wera aye na humilité nyonso tu aya pesi pe wera mbote bayambani. Bonsoir. Et de cela tant album na ye bimi ya mi ange mi demain mutu atinda hérité te azwi album na ye aketika ngo na ndako ya wera so na répétition te mais na palais ya vie ve album na nga yango oyokaka yango. C'est ça. Parce que faire etango ekendaka mabe na wera esika nini faire aya accompagner wera na baproblème esika nini faire akenda na palais ya vie basola lokola petit na ye na vie na ngaka wana na lobano parce que eza question tunaki mpona makambo tiaki déjà wera soka alingaka bana oyo bamankaka ye to bano barespect ya na peso do hérite nani fabricas déjà aza moto atunga discours veto na yebi bien wenge bayebi bien nalingi na soulever sur eloko moko totoyi komona ere mapata oto operdre baparent na ye omonaki baartiste oyo bayaki nayebi te bon fait nayebi te soki nazopona olobelaka yango parce que mpona oyeba ya wate ezaki mapata otoyi koperdre baparent na ye e faire egola bato mpe oyo faire egola alie biloko ya mapata faire egola akendaka faire akendaka. Alors, malgré, il y a des polémiques, mais d'autre part, Kibomoto, il faut aussi, et ça là, peut-être que ma pata a rien à voir peut-être dans ma sous musique, mais ceux qui va parler na ba koufi et n'a qu'un de rendre visite et ça là bien. Et ouais qui faire qui rendre visite na nani oyo déjà na biso nani comment dirais-je comment on est nani sous Prince d'Angola, voilà. Faire qui rendre visite na matanga ya maman Prince d'Angola. Est-ce que Koutaki fait nini? Aza musicien na ye, musicien na koufeli maman. Zéla s'il vous plaît, Zéla s'il vous plaît. Ah musicien nani? Oh, Prince d'Angola. Musicien oui, Zéla s'il vous plaît. Zéla moi nanza mais s'il vous plaît. Moi nanza mais s'il vous plaît. Na yebi place nazo kende, toujours solo là s'il vous plaît. Faire Gola à qui rendre visite na Prince d'Angola parce que Neyo Ngolo Belaza musicien naï. Ok, on accepte. À qui rendre visite. Alors, ma pata est à couper la famille. Et là, on y a qui faire qui nous rendre visite et pas ma pata. Ma pata couper la guiba parents naï. Et c'est obligatoire. Ah. Oui, ouais. Et c'est obligatoire. Au moins, sur place, au bino bosu na artiste était sur Yangwana. Oh, dans son article, c'est ngaï. Te bino nde ba fan boko so artiste te faire azalelo s'il vous plaît au préféré ou faire akene matanga ya maman Prince d'Angola ya papa s'il vous plaît ndeko s'il vous plaît ndeko s'il vous plaît ndeko s'il vous plaît tu préfères faire rigola akene na ye matanga ya maman Prince d'Angola. Aza musicien na ye. Ndeko zela te s'il vous plaît. Zela s'il vous plaît ndeko. Zana no bless ndeko. Ozoloba na so peso parole ozoloba. Donc ngane na vandi boye, bon na ta yo tekas. Nga pe nane na vandi boye, na préféré na nga faire kende matanga ya maman Prince d'Angola. Mais para moro boye ya maman mapata, ya mapata akufi faire akete, je trouve ça normal. Na moni on pena bien, na zo trouvons pe normal. Et ça nango game to et musique to na lobby gâté ça bien. Donc pour na yo trouvons normal. On a pena yo moni on gâté abetare pa nanga, abetare pa na bon sigo wera ferry. Ava yo yeba ferry ma pata yeba ki ferry on ava yo yeba ferry lelo. Ava yo yeba ferry on a lelo oyo zo yo lobela biso a. Ava yo yeba ferry on a lelo. Ma pata yeba ki fere wana ya coupe to ayeba ki fere wana ya lipapa to ayeba ki fere wana ya likemba ava yo yeba fere ya lelo mutala mutaba parler belé bilanga loyembo hectare loyembo ma pata yeba ki fere wana place fere uta kina place fere za ma pata wana lamba pe fufu fere alia ma pata na pa bimisa mbongo wera pa yebite ale apesa pe fere. Alors parents morto parents ma pata ba kufi fere kendate. Toi, tu trouves ça normal. Mais il y a Prince d'Angola, il y a travaillé à Wana, à travailler à Kuna. Un moment,
babiloko mosusu tolobaka te devant public et ezosala na soni info tozoka yo. Merci ndeko na ngai, merci mingi. Salam na bandeko nyonso. Bandeko bomata panel oyo sika boyebaki awa ezala nango discipline po motu to ana tane ya parole. Eza nango parlementaire awa eza nango démocratie. Bon, nga na aloba kaka nazongeli na mwana okaki discours ya liboso na mataki me na kitaki mpona nazwaki appel. Fally Ipupa depuis 2006 na album ya Liputa so oke Gabon soki babeti Fally te seke babeti Vieux Mopao pe mingi na période wana ezalaki monde arabe epela pe na Gabon. Après monde arabe na ba 2005 wana 2006 Liputa album wana Droit Chemin ekanga na Gabon. Fally aza congolais te na Gabon ku balobaka aza nde gabonais ndenge bango bakomisa mutu na bango. Donc noko wana Gabon akota depuis kala et puis na Gabon bandi ba concert mwa kala eza bango mpona ba featuring te ba featuring ba jeune wana baluki nde dikap après quartier la tête de cette tekaka déjà dikap quartier la tête tekaka et puis album na yo wana ekofungola lisusu na nenga blagi te. Donc na Gabon ti lelo Fally aza lowa nzambe ya musique na nenga Afrique dikap la merveille ndenge bango bazwelaka ye. Nazoloba yango en guise de cause parce que na période yango nga na viva yango na Gabon wana dikap. Donc eza yango ba featuring te na Gabon. Bandeko na biso nde misusu wenge na Gabon na ba période nazoloba ti bon na pena yo longo na Gabon ezalaki so babeti wenge babeta Viengiama ba générique parce que ba générique ya Viengiama esalaka mpenza. Et puis soki mwa bameki mwa kobeta mwa Jibin Piana ezala bon nango nini mwa bagénérique na ye nabosani mwa batitre nango boye mwa 1-2 boye mais mingi ezali quartier latin matin midi soir imana yango ntango Fally azwa terrain Fally akanga terrain edimino na quartier latin. Donc wenge mpena na Gabon bayebi yango te. Sikoyo badescendant ya wenge baa na difficulté na Gabon. Fere sikoyo na ndenge ya polémique te Fere bato bakomi kotia eka mingi na système na biso ya polémique ya bacongolais ke Fally égale Fere nde pe bato bakomotie. Pour Gabon mpenza eza baza à peu près 5 millions d'habitants mais bagabonais bakozalaka ba 2 millions ba 3 millions eza baétranger ba West Af na biso mingi ba Congo Brazza Congo Kin nde tokanga Gabon. Donc ndule na biso kuna etambolaka mingi omona eza entre biso bato baya Gabon koya parce que Fere pe a profité azo-profité na moi à koti na nenga polémique na biso ba Congolais pour polémique na biso comment ekanga na ba Camerounais Congo Brazza Congo Kin Cameroun nde pe bando pe sa vision pe ba komo comprendre siko pe il y a un artiste pe mususu ya Congolais komona ye Gola sikoyo na nenga ba concert soki ba annulé moi il a une analyse nanga eza te analyse nanga ndelo bon et il dit report ba reporter mais na ndenge ba reporter oui nous avons na ndenge ba reporter difficulté d'abord eza période oyo eza période moko mal choisie parce que Gabon penza Gabon lelo te Gabon lelo likemba ekota kalezala penza ke mbongo ezomonana lelo likemba ekota et décembre bandoko babule maka misusu surtout mingi ba Congolais pour un concert il faut bouler 3 fois pour là on a décembre il faut moi pour Gabon penza ba vivre système local ba na France ba Gabonais ba se considérer baza ba français. Bon d'abord avant pe Gabon zala na ngolo wa neti moi département mo ya France. Donc na moment là il est mal choisi et puis non copé aza penza visibilité à makasi te. Et c'est comme si pub peut vraiment net yemoko à l'embisi côté pub atikeli batakuna yemoko bana salaika moi pub wana lobi ke mbolo Gabon tozoya asukaki na epenga mingi wana elembisi to konta na ba TikTok te c'est toza toi combien to ki na peu ba 300 donc to bulaka te ngi toza ba 300 boende tozo te ka Fere to te ka Fally non
toteka bango te eza entre biso na fine toza boye banoko bakuta concert kutu so otali awa baza na bango te bakoza temps sous 10 donc bango mingi bango mo compter peut-être que bato ya TikTok bazoloba mingi neti ezoteka bango kuna rien faut ozala na terrain mpenza kotambola surtout Gabon wana eza kaka Congo kotambola partout kotia baaffiche côté tout koloba ndenge esalaka mwa nini bon c'est tout à fait normal baya baannule na bango po ce makambo bareporter plutôt ce makambo eke bien te bareporter kaka wana eza yango mpe problème te bamisien tout bareporter na bango est-ce que info est-ce que po tozwa nzungu asengai nga mpe parole na kabula na ndeko na nga émission est-ce que aujourd'hui pourquoi des artistes congolais majorité ça je parle d'une façon en général tous les artistes donc nati comment mutute to na longoli mutute nati bango tout nati na suka zagala donc ce qui nati bango tout pourquoi quand ils mettent des concerts quand ils écrivent que concert reporté pourquoi ba date sona ba ya kozonga te to ba ko pesa biso bango mo explication clarté par rapport ya ba date yo ba tsaki so qu'ils ont un problème il y a technique ou bien il y a un problème peut-être producteur bah yokani te to caché ça qui respecte te to ba clause il y a contrat na bango ça qui respecte te to ba clause ya contrat ça qui respecte mais ba côté au état marketing to promotion ça qui respecte te pourquoi il revient pas pour nous dire aussi ça pourquoi ba ko zong ba ko yebisa biso te que concert wana ce que bomona ki simba ki te to ezalaki au rendez-vous te ezalaki cause peut-être ya vente à billets peut-être ezalaki cause il y a promotion peut-être ça qui cause il y a l'eau moro boito il y a moka par rapport à la citation où il va moka pourquoi il revient pas nous dire tout ça mais pendant que aujourd'hui il nous laisse seulement comme ça je prends l'exemple concert héritier à Bilbao jusque là et tika bisoka na qu'est-ce que c'est reporté mais bon, l'artiste il vendait même de billets il mora no ça ba capture équipe no ça ba capture ba no tina ba page na ngana ozwango na deux volets Ola liboso ba artiste ba pe ba timba. Mon artiste a timba a oliambo mona fandi à l'aise. Tout exemple que ozali produit na maison moko, maison ngo déjà tant vous signer contrat, yo déjà ba pesio une partie à cacher na o hein. Cacher non so récupérer déjà. Na ba clause bokomige, so qui report isala mi etalingate. So qui za ande na côté na bino etalingate. Si vous soyez producteur à kokisne magamna ete na suka ou bien sepe billet tekami te talingate parce qu'on a moment wana artiste de ça qui m'a parti à l'art na so qui bino magameke bien te écoute taliete écoute fin na aller là na a pemi na bino boko potana kuna yo producteur comme ça ngo report pour na date mususu lingo tia ya zo la kaka jou yo pour na date mo proposer peut-être gaza pour occuper la période ngo a biso ndeko période to changer sous période mususu. Donc, moni, na côté, on a déjà artiste, yé, azana l'aise. Yon des producteurs, bunda na magamna yo. Na deuxième côté, c'est que vous avez dit orgueil na bango. Ba mission na bisolo, vous payez au Delta Force 3, le roi Bantou. Et l'orgueil, bon, ba mission na bisolo, zaki, ba on considérait nous les alois qui yanké. Bon, ba on y a sauté, hein. Qui yanké na sens que, ezalaga nenga zobu. Les pon, nous les na bisolo, tomo sola, on a nenge, toche ba moi ba français na kati. Ndonanga ndule pena tobenga ndule na ba période akala elaki monde moko ndule mana ko fanda pena fandi awa yo fandi pembeni ko présent na ngambo boye na liboko na gauche ma biso ya pesa nga ko pona ko yo peno tali yo bise master ko pe pembeni na bino yo ni wo budenga me baninga mpe bakoteli ba telemeli pe mabe o ya ko tindo zo boya do banda zo na forme wana do bango batimba babula bongo siko yango ba ma okena yango bongo omoni na kotimba na bango wana concert eza na ngote oleba lobaka ke concert eza annulé ba okoma yango reporté donc na kotimba na bango wana yo sombaki billet zela kaka ozelaka ti ata 2-3 ans etali pe bango te nde kotama be oyo eboma mwa ndule na biso moni est-ce que bato oyo mpe basomaka billet ya Bilbao to bato basomaka billet ya Soleil est-ce que bazala remboursé zokolandeli mpe bien tili otanso mpe baremboursé motu te po bakoyika na formule wana bayebi ke congolais so okomeli reporter aozela si on a kozela wana mpe congolais mpe jamais afanda jour moko boye kaka mpona billet moko ya 30 euros 40 euros akofundwa na justice te ayanika na TikTok alobi bayibanga mbongo miyibi eleki nango
ozomona sikoyo technique d'autre nyonso part, oyo ils ont baby sapé ba image ba ezoboma mabe oyebi balobaka eloko moko oyebi na mboka ya oyebi na baloi oyo eza libana mboka pardon et soki tosangani 10 personnes to 5 personnes à pas maso toki porter plainte oyebi ke baolanda artiste wana oui bakolanda ekokende na terme neti ya estroquerie. Oui, bakolanda pas nécessairement artiste parce qu'il y a aussi dédouané. Bakolanda producteur. Mais comme au sali au peming ils a comme artiste parce que les producteurs ils sont pas trop connus baza batu baza babatama trop. Sikoyo na nenga ki yanke sikoyo ndule na biso ata boza 10 boke bofundi producteur ye kombo na ekutu etali ekutu te po boleka na YouTube bosa la 2-4 émissions et puis après botika la bino. Moi ce qui yanke na nde bomindule. Yango zomona na bamonda boya désordre soki ka mutu moko amerika kotia ordre na makambo mama akomi danger koleka baninga nde makambo ekenda ya bongo bozoma siko na monde na bango so ponika baartiste baami kotia mwa ordre bazo exceller parce que tout le monde baa na monde wana ya désordre nde loko eboma bandulema na biso mingi yango wana bamekaka kozonga bakuta na banorme ya monde ndenge etambolaka oganye operdre oleki mpe na telo olobi no bandeko concert wana suite ya boyeboye toreporte te me toannule me makambo to eze pas producteur oyo azwaki mbongo afutaki biye na ye aluka ndenge bakorembourse yo milongoli na kati ya monde ofanda lese me ya difficile nano eza mpe na chemin molai ifo tosala mpo ndule na biso elongo na makambo wana. Ok. Maman Rita, je vous salue. Bonsoir, Maman Rita. Bonne fête à toi. Merci. Info. Bandeko tout tapoter. Ndeko Nesaldo. Avant la tika maloba excellence yo lukanga ba problème même comme sous. Pardon, info s'il vous plaît. Nazongi lelo to makamwana boki lukanga na privé. Kanga o catch ya excellence. Nzungu toujours kayo, nzungu toujours kayo. Ngandi nazo kabino, ngana nazo kabino, y a pas de souci. OK, merci. Nalinga kaka ta on a senga émotion. Totika na ndule. Ba famille vraiment tout côté militaire parce que il y a tellement malamu te. Ok, kitoko ne bon. Moi j'ai donné un exemple aussi par rapport na ndo pese be exemple nanga et kindaki na façon ne kindaki ndeko Nesaldo to koyoka yo bonsoir bonjour. Ouais, bonsoir bonjour bon. Nayoki message au nzungu apesi biso mais a excusé na okota mwa mukie na okinanga famille te mais on a kotalisa kaka ndeko oyo tozana ya Gaulois et la sens nini na lobi bongo omoni tosunga ba artiste na biso toyaka kaka te tolakisa bango kaka na ba panel tokumisa bango ba adanze non toyaka ko apprendre na panel ngapelo mo bo faire gola goza la sala na yebite par rapport na yo na yoki yango na ke kolandela ngo pe esali mwa bien toyaka te tolakisaka toyaka kosala débat le roi débat vite yi bana bato baopola baza tete toyaka nde tosolaka nde tozosola boye tu vois omoni baconcert mingi échec mingi ya faire gola lelo oyo soki eza kokoze ye mingi nga na omona ngo eza ye moko faire gola pourquoi na loba mingi faire gola tout le temps asalaka basortie médiatique ya mabe même likambo soki eleki akoya te aya akalme bafani na ye to atinda lettre tomona biso nyonso makambo bagel show ya awa etourna panel fali basalela bango lettre mpe makambo wana esila babenga bango banti valeur motu nyonso osala oyo oza na mposa kosala mais etali fali te tu vois babiloko mosusu oyo bandeko na biso bagaulois mosusu baoyaka kote frère Patrice na miniature botie bamama bandeko mosusu na baminature frère Patrice abetaka miziki te abetaka miziki na biso te bato ebele bafane ebele frère Patrice aza na bango mosusu batalaka ye na musika parfois eloko wana etie bango tashe na motema komanisa bato na bapanel kofinga bato etiaka mwa tashe moko mwa haine moko boye na motema sikoyo parfois bato mosusu bakoza mpe basepelaka na frère Patrice mpo baya concert na bino bakoboyikote yango bandeko na bino moko bazoleka na bapanel bazoloba baverité moya basomba babiye na bino ya concert eza te mpo bakoya te bokobeta bango tu vois ya biloko mosusu kozoleka artiste mpe yaka ye moko aleki atie mwa vino to mwa lettre moko tomoni ebimi ça se comprend tu vois bino oyo boza mayele bon nayebi teke bagaulois bazoba oyo bagaulois oyo base respectaka boya bosala bapanel boboyi kote bato batiaka bato baminati bato bafingaka bato tozwaka par exemple ya malamu non ya mabe libanda bima 2006 bitumba boni cardio nino azwa na kofi kofinga o neni bafinga ye
mais tout cas au moins mon colombo côté mais peut-être parfois je me suis trompé na mona musicien mo côté a fali aleka afinga Kofi na mona Kofi e fali mon côté à répondre Kofi tala cardio ya mo toujours ka partie ya bien faire ego là à ça émission ya première soin si lelo asengi la mo ba pardon te bon je sais pas sur la senga ou asenga te wala entre parenthèses alobaka déjà na alobaka ki asala ngo pour faire ba musicien mais kosenga pardon ndenge rite asala fondement na vie na ye basenga pardon mais asala ngo te eleka to bomana so moto bazonga na bango ensemble era boni ba fan na ye ba matisi ba ndeko za ndenge mo ba boma ndeko na yo ndeko ani ako tinda lettre batu ba bengi non agulwa ni bobinga ba ba gladiateur tout ça na c'est to boma moto to za famille botika makambo to ko géant biso na biso mais lettre mo ezalate to moni nzembo na bimisi ya sika abwaki bango tu vois abwaki bango omonga bato bande ko finga finga oui ba panel na bato bande ko finga finga toni oui aboki bango nyonso na ko cité ba komona ba magana ko cité ba komona biso na bino to yoki bato nyonso ba finga ka to yoki bango nyonso ba bimaki ba groupe na bango ba sala ba panel ba bimaki et c'est que artiste ye moko alingaka ngo donc be chef oya ba annulation na ye ezape sinalenga live pour le tout tapoter s'il vous plaît bechek oya banilation na ye songa azomona ngo bien eza ye moko mpona chité na monopoliser parole te na pesa bandeko mosusu bana se na moni excellence azolela déjà eloko otolobaka bamusicien congolais banilaka baconcert balobaka reporter balobaka eloko te bon nayebi te mais amona ya fali ya États-Unis ndeko moko tsokoma bongo fali ya États-Unis mais fali ya États-Unis baloba lettre bien balakisaki ezalaki na élection enge esalama kuna moyen basala susu batour wana ezalaki te donc bando kosenga batour wana nyonso pardon élection esila bon basala batour nyonso mbala moya États-Unis basala ba parti ndambo basala so ba parti ndambo mais quand même ba expliquer biso malgré ça kinonga ni nde to ba reporter mais ba expliquer biso bona ko swaka wana o nga na yebi selon idée na ngana maile na ngana bon s'il vous plaît soki na kokolo balanga pour kala mingi te na ozonga boulot tabanda osenga parole bandaka la bandeko na pena pesa makanisi osala na pression aux paroles te pour apprendre aux agis na mon déjà toujours bonjour merci soki bongo merci kasi du coup déjà nyonso yo okokai kolobama je crois que même si na kotaki na retard nazwi quand même idée ya makambo oyo tokokai koloba tant na kotaki na monaki ndeko moko azalaki awawa kombo ekimi ngai abanda ko siko brosser sur comportement ya faire rigola pourquoi kendaka ba matanga batu te alobi o akokoloba na ndenge pe ndeko o nzunga oye ko bakisa par rapport ya ba report na ye na par rapport ya batu na ye ndenge ba fingaka. Moi je crois que je serais de même avis avec Ndeko parce que s'il vous plaît est-ce que maloba ozoloba eutaki nzungu moto alobi yango to eza yo moto ozokosele makambo non nakoseli nalobi ndenge nayoki nakoseli te so nakosi na yokaki bien te nakorectifie bokoloba te moto tel moto alobaki to moto tel ndeko s'il vous plaît nga na tuni yo est-ce que eza nzungu moto alobi to eza moto mosusu nde alobi yo obosani peut-être on s'est trompé. Pour na yoka qui avant wana on a repéré ça nzungu parole. Peut-être cela s'est trompé en tout cas ndeko nzungu limbisa. Loin de moi na koselo makambu. On est une famille. OK, ezan ndeko nzungu talobaki te. C'est moi qui est entré à côté. Il y a matanga ngam na pesa ki exemple on a c'est moi aussi qui a donné les exemples. Il y a côté, il y a fait le goût là. Je donne des exemples comme tout va qui c'est le goût là après nandeko après nandeko le bel d'accord. Yawala lobaki na brosaki ko pe na bandeli tango lobaki sauf que na lobaki que non ba comme on a maîtrisé quand même merci pour na recadrage du coup bonsoir bonne fête à toi mon cher. Du coup merci quand même pour la recadrage. Du coup on a peine rosala d'accord kaka nandeko o auteur ko lobaki faire rigola le problème d'abord Esaïe Moko. Pourquoi Esaïe Moko? Parce que bisogno soto yebi na émission première soin faire rigola a assuma ya olobake nyo soto o marka uza fingara et utaka pa na ye et là lipe pa na ye
Alors, tout le monde a pas Kindingo a répété la même chose. Parce qu'on a vu Kindingo a mati na podium, bison stoyebi wenge na système a tindika tchakal. A mati a insulté, lui il était derrière a bandé kofinga. Tobo ite, ma baise à les deux côtés. On voit aussi Alexis Wechipa yaka attaqué pe batu. Alors, il peut m'accompagner kokolo ba déborder rapé. Mais déjà fali quand on gagne de comment on Deko, bandela, et engagé était étalé pété. Donc, sur les actes qui vont porter une plainte ou une sanction ou banine et engagé concerné du coup, ce qui fait a besoin que carrière naïe ait changé forme. Oui. Amélie Mayokapa. Yoka, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu peux pas, il y a qu'à comparer Marc Aouz na Alexis Weti. Alexis, ndeko, babilo wana yango bakokanga bino place mususu, bandi ko poser bino ba question, après bimission ndeti muto yebi eloko te pendant que oyebi, mais eloko pendant que oza mayele. Il faut aussi tout ça la différence. Alexis Weti ne travaille pas dans l'orchestre Fali Poupa. Alexis Weti aza lokola gouve le Gaulois. Donc, Marc Aouz a travaillé dans un groupe Jet Set ou bien groupe Ferregola. Donc, na Alexis Weti, ne lobela Alexis Weti nani Marc Aouz, mutu o force na maloba bien, tous en a réserve na maloba ni force la nani. Nazon c'est le parole de toujours quand question n'a rien après on continue. Lobati. Ndeko toujours kayo mon cher toujours kayo fongola micro et na posé aucune question parce que na évité chose mi loba yo moko dans les pamba to nengeni na zo ebate na posé aucune question na mes assistants. Ah ok. Oui. Non, micro de si la écouteur et tout à qui. Ah si écouteur et tout à qui. OK. Obongisi yango. Na bongisi yango siko na zoka. Ouais. Kokanga micro te yo kanga kasi yo kanga yo zo continuer. Na tini bo. Alexis Weti. Na Marc Aouz nani il faut asana ba réserve na maloba na yi parce que Alexis Weti ngana yebi Alexis Weti aza lokola gouve le Gaulois mais Marc Aouz aza lokola Alexis Weti te Marc Aouz aza lokola gouve le Gaulois te donc Alexis Weti na gouve le Gaulois nani il faut a bongisa ba parole ne so azo leka na média to azo leka na TV. Entre Alexis Weti na Marc Aouz, nani a voulu bonsa maloba. D'accord. Entre Alexis Weti na Marc Aouz, s'il y a une personne à côté qui modérer le langage na yeta dans la télévision, je crois que c'est Alexis parce que Alexis conséquence nyonso ko kuya ba répercussion nyonso ko kuya na langage na ye et ko engager parce que ko engager groupe ya falité. Par contre, Marc Aouz, groupe, il y a Jet Set, n'a pas avocat, il y a groupe, il y a Jet Set, il y a Ferregola, bah, qui peut défendre par rapport à propos tenus naïf. Je crois qu'il répond à naïf, c'est ça quand même logique. Dego, est-ce que comprendre le longa na tunio? Sali. On le dit dans la bouille. Na tunio. Alexis Weti. Zélande s'il vous plaît. Alexis Weti. Na Marc Aouz. Nani akoki koya koloba ya bien na TV to nani akoki koya ko sembola to koloba maloba to ba nani akoki koya ko tenir ba propos ya malamu na télé entre Alexis Weti to Marc Aouz. Soki eza bongo koya ko tenir ba propos ya malamu yango nanga pe na répondre ki yo muto akoki koya ko tenir ba propos ya malamu ya bien na télévision eza Marc Aouz parce que bah propos na o ya ko tenir ça va aussi na image ya groupe na ye na ya président na ye Ferregola. Par contre Alexis Weti aussi même s'il ne travaille pas parce que le lot au monde on ba diabolisation quota ba ko la ka image que mutu ya fali parce que fali les a ramené na Europe
par rapport à concert na ye ya trilogie ya Arena. Bah comment coller bah quand bien même qu'il n'a aucun lien na groupe ya Fali. Mais na bango balé muta ko za maloba ya bien la télévision, c'est Mark House. OK. D'accord, moni question na tuni ko kene na nonga na par exemple belé te question na eza na simple. Ko pesa nonga ba différence et belé te pour question na pesi nga mona ba différence tout déjà ya bato na mibali. Na pesi da ba différence na bon. Voilà. Donc yo mo fa yo ndefo pesa nga réponse. Nga na pesi ba différence déjà ya bato wana. Na pesi déjà différence Mark House. Na pesi différence déjà que Gouvé Azaneti Alexis Weti. Donc Mark House Azanenge mona bangote. Donc soki mukakoki ko bongisa parole ko zala nana roya na balanga